Matondo mingi balandi ya www.radio-nbs.com. To bandi lelo bongo mokolo ya oyo to bengi na lopoto vendredi. Tozali bongo lelo vendredi décembre, le 23 décembre 2011. Nangonga, il y a 11h20 des États-Unis, la partie Est. Tous allez bongo vraiment en direct, na studio, na invité na biso spécial, et puis allez journée moko, il y a table ouverte, table ronde, où il y a kisi ke, ils allez débat, où il y a parler, likambo, il y a actualité, il y a mokolo, il y a lelo na mboka na biso ya Congo ya Afrique spécifiquement na Congo oyo tozali bongo na makambo tozali koleka kuna après élection yango tofungoli bongo table ronde pona ba nyonso oyo bazali bongo na mwa koni na mwa motuna akoki kokota akoki ko adresser yango toza sikoyo na mbuta na biso Nzambwana oyo azali bongo invité na kati na radio oyo azali bongo pe na ba vision ya kwende kosala azala bongo gouverneur ya lobby ya mboka ya Bakongo na ebike bomonaka ye mingi na ba YouTube bomonaka ba message na ye mosusu oyo azali na yango penza besoin ya komona na YouTube et puis oyo amonaki ayokaki makambo na ye mosusu encore une fois c'est une occasion oyo azala pour ça tout na ye question na sujet wana akope ko tuna po ezali table ronde mais to s'adresser penza mingi na point ya makambo zo leka na une élection na mwezi sama na mboka na biso mais ça n'empêche pas comme yimo kwa azawana azali futur candidat ya gouverneur ya Bakongo alors il est là tout le monde vous allez kolanda biso sikoyo tozali penza en live le deux allez le 23 décembre 2011 tozana studio na kati ya radio nbs.com donc bande ko balandi to sengi bino matondo mingi na ndenge bosi kovanda bongo liboso ya ba radio na bino na ndenge bopesi biso tango ya kokota na bandako na bino et puis bolanda biso na bala nyonso balingaka radio na biso oyo tozali na yango na tango ya tongo ya lelo mbote mingi na mbuta na biso mbuta toko mfumuku Kongo dia totela oyo azali bongo penza na kati na studio oyo apesi biso penza opportunité oyo encore to sangana na bino bandeko na biso na mokona lelo pona ko travailler na niveau ya radio matondo mingi na bino balandi nyonso o bozali kolanda biso matondo mingi pe lisusu na babuta na biso nyonso basala na kati na radio na ko profiter occasion oyo pona ko pesa matondo mingi na mbuta na biso mbuta ndombele matondo mingi na mbuta na biso Nzambwana ndengo yeli biso ara mokona lelo matondo mingi na mama na biso bayela biso na libota ya sika mama wa mama mati na ebiki kala mingi te bokosila komona ya kosila koya matondo mingi na mbuta na biso ntilulu mbuta le messager wa ila biso bongo message ya mfumu Kimbangu le messager de mfumu Kimbangu matondo mingi na papa na biso papa Kuda matondo mingi na bandeko o bazali bongo na kati na mboka ya Congo na mboka ya Afrique na mboka ya Asia pe na mokili mobimba o bayoka biso nazali kozongisa bongo penza matondo mingi matondo yango penza tokoyamba bongo tozali bongo tokoyamba bongo batu ya mingi tokoyamba bongo mbuta parfait tokoyamba bongo bandeko na biso ebele o tozali na bango o bakokota na kati na mokolo na lelo na kati na studio na biso awa mbuta na biso Nzambwana yeli biso matondo mingi na batu nyonso balandi o balanda biso nazongisi bino matondo mingi na ndenge balanda biso pe na pesi no ba mbote mingi tika ete Nzamba za na bino tubiki biso surtout ba Congolais tozo passer ba moments difficile bandeko na biso bazali ko kufa bandeko na biso bazali ko mona pasi ezali ko sala biso nyonso pasi na kati ya mitema tomonaka likambo ya eponi mokonzi ekoma na biso likambo ya bibembe reza la biso likambo ya esengo nde tomonaka baninga basalaka ya biso ya mboka na biso Congo epona mikomi makamba bibembe ekomi likambo baliwa tango ni ya 2006 mopona mizalaki bibembe 2011 mopona miso bibembe yango pena na tuna pena na ba surtout mbuta na biso azali awa yim talinga sala su carrière politique oyo
est-ce que mbuta nzambe wana yo peso boponami na yo soso na soki na mbula nini ekozala ya gouverneur ekozala peso ka bibembe mokoni siko to kosepela na boponami oyo tosalaka na mboka na biso mbuta nzambe wana yo lobi nini mpona makambo. Merci bandeko na ngai na ndenge bopozi ngai question oyo pe nazali kopesa bino pokwa elamu nazali kotombola bino pokwa elamu bandeko nyonso bozali connecté sikoyo kati na radio na biso. Radio oyo ekokebisaka biso tango nyonso na makambo etali bisika nini tozalaki na tango ya bakoko na biso pe bisika nini tokomi. Radio oyo boyebi ete ngana yaka awa na kabolaka mpoke na bino concernant makambo etali kaka ba chrétien na ba ndeko oyo bokondimaka na makambo ya bokoko te mais tokotaka pe na ba débat mingi oyo etali culture na biso. Soki tokomi na place ya culture nde place wana toya koyoka na mingi soki tokomi na place etali sujet entre ba chrétien na bandeko oyo to corriger na kobenga bino so babokokiste te parce que mama nanga ayebisaki ngai ete soki omoni mutu alingi likambo te tika. Donc soki bandeko bapesa ngai remarque ete bolingi boza kosepela koyoka kombo ya bokokiste te c'est que toyokani te na kote wana. Alors avec tout mes respects soki na finga kibino na bo kanisiete komba bokokiste ezali ngapte munda pesa yango mais lokwa na lobaka yango soki ezalaka bozwaka yango comme besa bino mabaku. Donc publiquement na sengi bino pardon na kobimisa su kombo ya bokokiste te. Alors mais si j'ai à côté tali culture ngana ko sepelaka na bino ya trop. Voilà pourquoi mi kata bino boyebi ete ngana komi ko benga les derniers zwa unkuvu ya royaume Congo. Parce que grâce na bino nde nasaki ba recherche na iko comprendre ba role nini ntinu zwa unkuvu ajoaki de place on a pe na ko répondre yo ete soki totali culture na biso na pourquoi zwa unkuvu ngana sepela ki na ye justement c'est pour vous répondre que babiloko o etali favoritisme babiloko etali ko kabola ko pona ba injustice soki ngai na komi gouverneur na kosala ngote passer na sili kondima esprit ya zwa unkuvu moto adage na mbanza Kongo elobaki ete ntoti la Kongo wabedi sawa yandi roi kuvu tango basambisaka ye mama na ye amonaki coupable et puis bat bazela qui était cour royal ekobikisa ye mais cour royal ebikisaka ete il avait ordonné que oyo mobeko elobi tika mutuana za na mbeba azala pénalisé et cette personne était rien d'autre que sa propre maman. Alors babomaka propre maman na ye elingi koloba ete soki tozongeli culture na biso richesse ya munene ezali na makambo etali justice. Donc ngai ndeko nanga pour vous répondre lokola na limi esprit ya zwa nkuvu na kokende na ba makambo oyo baleki avant biso bakosala kate pona kondima mbongo pona koteka mboka. Je ne peux pas le faire et c'est l'une des raisons muteza kotindika ngai ete il faut na tsape misapi na ngai na makambo etali politique oyo poto yeba eske batata oyo baleki avant biso oyo mukanda na biso nzambe za koloba ete à ton âge tu devais être un conseiller. Par contre les jeunes gens te conseillent batata nyonso oyo baleki ezala na taya mobutiste ezala na taya bakabiliste soki to conseil onko bambuta na biso à leur âge moko na bango à moins na sagesse ekoka azalite elelo sujet tabu to ko pasola mpoke na angle nyonso bokolingela mutu nyonso bokoyelanga na koyebisa bambeba nini asali sans exception bana papa Tshisekedi eye na Kabila eye na mutu nyonso kombo police nyonso koyebisa ngai za bane mwana nsemi na kobuka bango na koyebisa bino pourquoi ces gens là ne méritent pas vraiment ya kozala bakambi na biso. Donc na introduction na ngai nde yango na pesi passer et ba na question ngai na ko tourner mingi na makambo etali oyo Jean Fontaine alobaki na fable na ye oyo za koloba les laboureux et ses enfants en disant ceci na ko reprendre stance oyo na ko tourner mingi na poko aleloyo. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Congo ezali héritage na biso mfumuki mbangu atikela kibiso. La Fontaine na zui parole na eza koloba ete gardez-vous de vendre le Congo parce que c'est l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Oui, bamindele toko débattre yango basili koyeba ete na mokili ya Congo il y a un trésor caché dedans que tu ne trouveras nulle part au monde. Voilà pourquoi mutu nyonso abenga mazali mwana ya Congo fongola misu oyeba trésor nini yango batu baza kolukaka na Congo. Je ne sais pas l'endroit awa La Fontaine abakisi
Mais un peu de courage vous le fera prouver. Vous en viendrez à bout. Oui, bon, comme Atina Souka, mais alors du courage, bah, Congolais. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'out. Donc, titango tokokoma na souka na kata bilanga na biso mabele ya Congo etonda na ba minéraux. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Donc, awa lelo toko creuser, toko fouiller, toko bêcher, potoye ba place nini yango misu ya mundele ezali ko travailler en collaboration na l'actuel gouvernement, na ba actuel politicien, tous les gouverneurs de corrompus, tous les ministres de corrompus, tous les sénateurs de corrompus, batu nyonso oyo bateki mokili ya Congo. Il faut être batante ko creuser, batante ko fouiller, batante ko bêcher pour l'intérêt des blancs. Mais les autres koye basoki La Fontaine a la raison pour dire que non. Où la main ne passe et repasse. Place wana tokoye basoki ba tokotike la ba espace ba passer na ba repasser. Donc pourquoi elle est là gainde kona bino Joachim Zambwana le dernier jour on kuvu na zana bino mayele makamba sujet tabou ezalité. De konanga e katoko kuna na zongi sur antenne. Matondo mingi bosili koyoka o ezali bongo mbuta na biso Joao Nkuvu mbuta na biso Nzambwana Joaquin alias Joao Nkuvu oyo asili na kolobela biso makanisi na ye nyonso oyo asili koloba bosili koyoka ye me muta na lingi na tuna mutuna oyo na muni bandandi bazali kokomela ngai awa na asili komona mutuna moko eyelinga yao balobi me bakamwe ke États-Unis a permettre que ba soda na ye bakende ko kota na kati ya na place wana résidence na ye parce que ambassade na balo international ezali Amérique un point tout court c'est là ba corps ya Varsovie eza Amérique mais a permettre batu bakende ko kota kuna bakanga ba mama wana ba mama bazala yikuna ba tuta bango bakanga bango babema bango pi bafai na bango pe kima est-ce que ezali ndenge nini makambango? Merci. Na place ozali komona ete soki 20 esili valeur na yango okoya komona ete ezali lokola pe mungwa esili valeur na yango eza malamu kozwa yango kobwaka yango na libanda. C'est pour vous dire que babiloko bosoki komi ko salema il y a une certaine valeur esili kolongwa entre États-Unis d'Amérique na mokili ya Congo qui est l'actuel gouvernement na deux phases na kozula yango. Phase ya mikolo d'abord qui est phase ya États-Unis. Pourquoi mwana muke akomi koya kosakana na ye kokota na lupango na ye koya kosala ba kamunyoso oyo? C'est parce que ceux qui osent pas se respecter te na vie ba tu pe ça yipi ba ko respecter yote. To sili koyeba ete Amérique na se a soni kaka bazali ko lobela to bazali ko la kisa ete bazali la grande puissance mais en réalité ils ne sont plus une grande puissance. Na Afrique précisément na Congo koya komona ete la famille Bill Clinton bazaka na ba non profit organisation na bango oyo ekotunaka mingi na mokili ya Rwanda na Kigali pour dire que bazali wana pona ba biloko ba humanité kosunga batu boye na boye mais okoya pe komona ete mokili ya Rwanda ezali na parapluie ya États-Unis parce que mutu lokola Kagame c'est un général, un soldat formé à partir de Washington aliaka awa baliaka na bango ensemble et puis na sima na bango bosili koyeba ete code ya coltan na Congo ezala ngoya koyeba na te mais na Rwanda nde ezali ya koyeba na sinoki bango batekela biso ba biloko wana na se ya soni kaka États-Unis akoki koloba ete akoki ko défendre ba mama na biso o bazokendaka na liboso ambassade mais en réalité rentre chez vous. Tika Kabila a dominé bino poete Kabila c'est leur collabo avec Kigali et que na sima Kigali bango nyonso baza ko pafuka kana bango mais ce qui va permettre ete Kabila alongwa wana il faut bazala pesir o azali ko ya quel genre de participation to collaboration akozana nango na États-Unis poete États-Unis musuni na yepe même si indirectement à partir ya Uganda soki ya Rwanda eko pangona ebebi mais na kinpe azakolia. Mais bakomi na point ya comprendre ete mutu oyo aza ko remplacer Kabila na kombo ya Papa Tshisekedi aza presque bras fer aza penza mutu akoki pesa bango espace ndenge Kabila pesi bango te parce que kiangana Kabila ayebi na ye ete Congo eza na mboka na ye te voilà pourquoi
aza ko jouer rôle ya kotia biso barrage po ete tomona makambo ezoleka na Mukongo te et puis a permettre bamindele baaméricain boya na bino na Mukongo kuna boyibaka dalantanga aza ko distraire des Congolais ici. Donc aza utiliser pona ko distraire ba Congolais pona ko tika est nyonso libre po bamindele bango nyonso kuna babenda kana bango gratuitement ndenge bamesana ko benda na tango ya bakoko na biso na tango bakotsaka nini colonialisation. Donc biloko eza ko sala ete pona bino boza ko mona ete États-Unis baki ko toucher ye parce que ba mama baza wana bongo basali réaction moko te. En réalité makambo na bango eza na nkuku eza ko mona na ete ils ne sont pas contents du départ de Kabila. Alors élément nyonso ko ya pona ko déranger Kabila alonga wana pona bango bakoyi ko appuyer yango te. Voilà pourquoi nos mamans ne sont pas tellement défendues. Donc réponse na ngande yango wana ndeko na ngai. Matondo mingi mbuta na biso nzambwana na penza mambo sikoloba na sikoyoka yo malamu mais motuna ezali pena mbuta na biso eske mbuta eske wana esikoyo ndenge tolandi yo lobi ke mukolo soki azo respecter les sous te et comme na point ke bala mikeba ko rapesu suko ko respecter ete. Donc la kisi ke mbuta na biso na makambo ya coopération. De la kisi ke toza soutien te parce que mbuta na biso Tshisekedi vraiment azo solo la bien tende to banalinga na biso ba kinoa ke non solo la bien donc azo coopérer bien te azo ko beta diplomatie malamu te yango azo ko réussir te benengani. Merci na mutuna ya kitoko wana nde tokomi kolobla sikoyo politique parce que politique eza koleka awa na monde il y a deux choses ba contrat tango ekozala signé mais en fonction ya mikanda ba papier biloko ezali wana na terme na yango de tant tel na motu ya boye tout ça ce sont des contrats où mundele amesana kotia biloko na sur papier ba biloko ndenge wana tango yo ozali kokende ko remplacer kiti ya bokonzi ya mutu oyo asinakisha ba papier ya trop eza kosenga yo mutu ya sika ozali koya oza na prudence ya mayele mingi koleka pona koyeba koma okoleka na transition ya babiloko ya boye na ba contrat oyo existaka déjà ba contrat oyo bien sûr ekosepelisa yo te mais on ne peut rien faire que ba contrat ona existaka déjà et li koloba ete oza obligé au travailler d'abord na ba contrat oyo eza ko exister na batu bataki misapi na ba ona ko signer ba contrat wana. Si j'ai tabou ezalité, c'est l'une des erreurs ezana gouvernement oyo ya papa Etienne Tshisekedi ya kozanga kozala na prudence ya avant ba ya kokoma na niveau oyo na data lilo tozali ya koluka koyeba banani yango basi batali déjà même sapi na ba papier ya ba makambo etali Congo parce que tango koya officiellement okokipe kokata contrat te. C'est un souhait que okata yango mais en réalité ekobenda kipelekese ekobenda ba problème et surtout l'Afrique a déjà un mauvais record international pour na kozala batu oyo bakipaka na bango makambo etali papier te makambo etali contrat te. Alors bamindele selon moi bamoni déjà été papa Etienne Tshisekedi na équipe ne ezali koya baza batu moko balingi ko tourner neti kaka temps ya le mobutisme na temps ya Mobutu ou tomona ki précisément dans les années 70 précisément je pense c'était le mois de mai dans 74 où na mukolo moko manifestation et salemi Mobutu aye wana na ba mobutiste pour dire que bana lelo tous les blancs rentrent chez vous ba bengana bango quoi il s'appelle ma compagnie sur ba héritage parce que il y avait des contrats précisément avec des Portugais des Israélites il y a ba gazé na bango il y a ba compagnie na bango ba supply place ba logistique na utaka il n'y avait pas une transition mbala moka ba longwa yo yebisanga par exemple aux en charge et ya to aux responsable ya compagnie sucrière par exemple ya Kwilungongo bon na kati kuna toloba ete basak wana bakangela ba cycle eko utaka na Afrique du Sud to na Allemagne yo kati contrat na mukolo moko et puis tu n'étais même pas préparé oyeba comment ba bendela ka basak opoya na Congo boy na botusa na mukolo moko ba peso administration qu'est-ce que tu vas faire ça va eko tourner mais quantité ba sak wana jour eko si la compagnie peut là les place wana des places wana ba compagnon et eko bebela cette histoire est là et elle restera. Na wana toza komona ete papa Etienne Tshisekedi na ndenge azali koya selon moi j'ai bien dit cela na baradia ndenge na ndenge et j'ai aussi contacté staff ya papa Etienne Tshisekedi na Belgique pour leur dire que bambuta
bokeba na place coopération internationale eza kosenga bo négocier. Il faut qu'on yebisa batu o bazaja na contrat ko revoir bango bo sala sondage. Bokende même na Chine, papa Etienne Tshisekedi devrait aussi arriver en Chine. Ya kokende na makolo nyonso Kabila alekeli yepe alekela yango a garantir bango quand même na mayele avec son équipe. Tant bako vanda na mesa bako revoir ba formule oyo so yiki pelekese ekoya na mukolo wana a eye mais déjà azana kiti. Mais il ne faut pas faire des signaux pour dire que biso tant tokoya toko kata ba contrat na bango bako zombano na bango toko sala boye na boye. Biloko oyo e sonné le sanzo. Donc e sonné ngonga e beti cloche pe na niveau international pour dire que ba oyo nyonso ba tse ba milliards de dollars na bango na Congo ba yeba été avec le gouvernement Tshisekedi ils vont perdre parce que bato ba rosa ko avec esprit de collaboration te. Par résultat ya maloba langa je prends pas la responsabilité menati yango na table bo ya ko ya akota na ye. Tala na tangu ba élection oyo ekoti ki peleke sike sikoyo l'UDPS azana besoin opposition azana besoin ya coopération internationale, intervention ya ba étranger, ya ba force internationale. Si ko ba force yango bango ba komi ko yengeni ko coopérer bango. Question mune na zana wa na zone ce n'est pas yombuta ya toko. Est-ce que avant les élections, en pleine campagne, bomonaki ba opposant ba kende ko satante ko poussa na pembeni ya ba coopération internationale. Nyonso réponse ko zala non, sinon que ba coopérant oyo bayaki même na limité chez papa Etienne Tshisekedi pour faire quoi? Pour négocier. Est-ce que bayokanaki beaucoup d'entre eux étaient rejetés? Mais na data lelo yo na banza limité économique luka coopération internationale. Donc place on a bande kona ngai déjà beau souligner parmi ba erreur oyo ngana za ko bambali banga coopération internationale et simba kité mais ce qui est la ke to se concentre d'abord na coopération internationale pour na ko garantir batu oyo baliaka déjà na Congo que banabele banabezidi match na data lelo yo engageza la très bien coopération internationale engageza na sima ya papa Etienne Tshisekedi. Voilà, je vous remets l'antenne. Awa cash ezalité moi na mukepe azalité biso nyonso za ko senga pe kilo yo nzamba pesa biso donc ne peut ko sima ba responsabilité politique na mboka wana. Ce qui n'a koya avec l'hypocrisie alors bo voter ngaité. À vous l'antenne. En tout cas, mbuta na biso to sili koyoka yo pena ndengo sili ko bisa makanisi na yo ezo engagé ke yo. Alors na mutuna ezali boye. Donc en conclusion mbuta olingolo bana biso ke na Afrika babele na biso ya Afrika mobimba. Donc ba malheur na biso ba souffre parce qu'Afrique mobimba ezana ngo bien te. Donc ba malheur na biso ngolo ba ezali na problème ya conflit ya ba richesse na biso moko ya biso moko kaka na bato ba ya kozi bango ou bien bato ba linko zwa yango na ndenge bango ba lingeli ba zwa yango ou bien malheur na biso ekutu. Donc malheur na biso en conclusion ezali bon mengo na biso ne malheur na biso siko. Merci na conclusion déjà au tiré bon mengo na biso malheur na biso ezali penza bongo mais une chose il faut savoir que les premiers seront les derniers. Mabe mususu ezalaka malamu pe po efongola pe batu nini miso. Donc il fallait peut-être le kana stage oyo po toyeba valeur pe ya mabele ya bakoko na biso parce que eloko soki ozana wana maboko oza koyeba valeur nango te meso ko miko perdre yango de okomi koyeba valeur na yango ezanetika ngai mama na ngai soki asombi sa tama za ko somba saki ya loso je la voyais bat bako yaka mama olingo kende zo mwa de sakombi kanga na sachet mutangia ke apesi metango ba monete sake tika lika mwa muke de misu ne font comme oh non oh boy na boy tout ça metango za ko kabaka ngo za la ke bele siko sinde comme na valeur. Donc c'est ça où Afrique to comme na ngo mingi kat na biso to yeba ki valeur penza ba mabele na biso te. Mais merci Jésus que ko bima na libanda oyo efongoli biso misu yangwana mfumukimbangu alobaki na biso ete bayindo bakokoma bamindele bakokoma bayindo biso batoye na bapoto précisément toye komona makambo ya kitoko oyo mundele azali matérialistiquement parlant ici toye kolula yango et puis toye comprendre ete biloko bazali nango nzoka nde eutaka nango wapi na Afrique. Maintenant la question que nous avons totangi na bango bana biso babotami na bango babandi ba école primaire ensemble gardienne tina ba université ensemble to yebi secret ya mundele ngonga ekoki pote se poser ba question ya koyeba est-ce que Afrique mabele na yango oyo rendre mundele na bisika azali esili réponse que ezali non
Maintenant, nous devons nous poser cette question. Peut-être soit courage, ya koloba ete toko ma bamindele ndombe. Les mêmes bamindele tous en poto, bango wana bazoke ne koluka luka na Afrique. Et pourquoi pas yo siko mutoza na poto, ozonga pe oke ne kosala likewise na même méthode que mundele pe azali kosala. Na ba oyo ba perdre ba mabele na bango, netka ba na Afrique du Sud, na ba place ndenge na ndenge. On ne peut rien faire que ba perdre yango. Mais na biso bana ya Congo, chance tozali na yango, ete totikali ko perdre ba mabele na biso te tozali na yango kaka, ngonga yango ou avant que globalisation mondiale ekote la biso, yango wana bomoni bitumba eza koleka na makambo etali Kabila na papa Etienne Tshisekedi, eza bitumba ya butu eza koleka awa entre Mundele na mutu mwindo. Moi je ne vois pas Kabila, je ne vois pas papa Etienne Tshisekedi. Je vois maintenant l'homme noir et l'homme blanc tirer laisser Ezak awa. Au cas où tu réussis qu'on récupérer Congo na biso na biso bana 100%, ba pire ba bobiso ya bana Congo. Mundele esili akotika la kotia susu musapine ya salite na Afrique. Te parce que Joachim Zambouana qui est ici connaît déjà Washington, na travaille na nazana ba Mundele na yebi secret na bango nyonso. Elingelo ba ete nazana bezo ya Mundele te ngami o naza Mundele sikoyo. Soki toyo kompete makama mfumu kimbangu ete ngai Zambouana na koma siko Mundele na kati ya mboka na ngai, je ne vois pas là où l'homme viendra commettre ses pattes. Mais pour le moment, oui, pour na ba pays mingi ba perdre, mais pour na biso bana Congo, nous avons encore la dernière chance à récupérer le pays wana. À vous l'antenne. Matondo mingi balandi ya www.radio-nbs.com. Tous allez penza bongo en live, en direct. Le 23 décembre 2011, na invité na biso spécial Mbuta Nzambouana otozali bongo vema kotuna mituna ya makambo o ezali ya politique. Mbuta Nzambouana oboki ya ozali koyoka azali koloba azali bongo futur candidat ya gouverneur ya ba Congo. Soki mutazali na mutuna atune na sansu wana ekozala pe kaka une bonne occasion soko mutokoti. Mais Mbuta Nzambouana na ngatu na mutuna mosusu. Olobi ke malheur ya Afrique ezali richesse ya Afrique o confirmer yango. Mais sikoyo eloko moko na osali constant ndenge tovali na poto awa na sali constant na tangi ba documentation ebele na tangi ba documentation mosusu ya ba service même ya ba service ya ba biso no tovali na États-Unis o yebi bazali ba National Security Council ya ba conseil conseil de sécurité de la nation ya Amérique ça la département d'État. Par exemple, on a copié cet exemple, il y a National Security Council descend. Et si on regarde na Babylone, nous avons comment na Katiwana et comment en 1978 par Brzezinski Ouazali, directeur de cabinet conseiller principal de Obama aujourd'hui. C'était le même poste à Sima qui n'attend pas Jimmy Carter. Dans la documentation, on a comment qui stratégie à n'engagé à séparer à l'homme noir. Mais au Afrique, tu dis que malheur na biso ezali bongo bomengo. Mais na comment on a que na ba Haïti. Na ba ilo nutmi o bato mwindu ba vanda kaza wana ba richesse ta moko te pétrole te diamant te or te lo côté ba Jamaïque, tout ce qui se passe là-bas ils appliquent comme ndela zo kineka kwa semer désordre kuna bien que nous aurons mbongo te na kati kuna parce que mbongo za nango kuna te. Alors quel est le problème vraiment biso na Afrique identifier que ça peut-être bomengo bongo bango siko bazangi bomengo pour nini mundali kutika bango calmeté pendant que National Security Council descend. Oh, nous salinga monango en anglais, na Google, so komiga la National Security Council 200. Au monde a n'engeni ba plan basé ko sala pour na bato mwindo, mais ezali li kambo mususu pour ce les abomengo. Ba mazala bona bomengo te, fallait bazala quand même à l'aise. Mais pourquoi baza toujours déranger la terre va lingo tira ba vanda calmer. Merci na comparaison au sali d'une façon universelle parce que au moni mutu mwindo kaka na Afrique te mais au moni pe bisika nyonso bazali. Il y a une chose il faut comprendre était États-Unis awa ba mindele bazali awa o baza dominant na côté ya politique, économie, science ba makamu nyonso. Mais il faut reconnaître que ba mindele oyo même si baza awa na États-Unis ba reconnaîtra toujours Londres qui est Grande-Bretagne place ba uta. Donc, makamno aux États-Unis na sala kamuta kosa yote eko utaka toujours na Londres. Donc, décision à Londres mtiprimaka awa na États-Unis. Wana kosala erreur te. So ki oko comprendre réalité o na yebisio kozanga pe ko yeba te ke Afrique ba Haïti nyonso tout ça ba Jamaïque nyonso oyo misu na bango pe etalaka toujours l'Afrique. So ki Afrique eko kozala libéré d'une façon ou d'une autre, je vous dis la vérité,
ba Haïti nyonso ba pays nyonso oyo bakoya lisusu kobondelaka mundele te ke aya kosunga bango kana tangu tsunami ebeti kuna tremblement de terre ebeti kuna pa nobwakela mwa litaba moko boye na mwa miliki moko ya batia soki ba poussière nini na kati wana bakobana kotala Afrique. Et ensuite kobosa na pete ke Afrique soki efongwani ekozana besoin expertise ya trop. Et soki Afrique ekozana mayele bamindele bayebi yango bien ete bato liboso ba expertise oyo Afrique eko solliciter ekozala bato bazana ici. L'exemple que moi je vous donne vers les années 70, avant 70, 69, 68, moi quand j'étais encore dans l'école primaire na Matadi chez les kimbangistes, na koyiko yebisa yote ba muta na biso bazaki na école secondaire à Matadi à Tomisa Luzingu wana, nous avions des professeurs ba haïtiens bazaki kotangisa wana na Congo central na Matadi wana. Moi je connais très bien Matadi parce que na grandir wana na école primaire na Nyon savana na ba internat na ba Kisantu tout ça. Donc pourquoi l'église kimbangisa na wana batu bazalaki toujours na source ya bonkulu na biso na wana avant que je ne compare pas l'église kimbangisa d'aujourd'hui na dana ko lobela o ya tawana ya source ya ba 60. Pourquoi ba kenaga ko luka ba expert professeur na IC. Donc cette question là na tika mo yefongwana mais na la lobaka ete ba mindele basili ko yeba ete ba noiro bazana côté o ya ba Jamaïque baza un peu en avance na niveau intellectuel na ko mona misu musika. Ce sont ces gens là qui influencent aussi nos frères africains pour dire que bino kuna en Afrique bonga et puis pensez aussi à nous autres. Donc dérangement ba mindele na ba Haïti, moi j'ai trop d'amis ya ba Jamaïcains ba yebi na bango bien que tout vient de l'Afrique. En effet ba Jamaïcain tala musique na bango tala culture na tala kolata na bango ba landa toujours makamba Haïti c'est la nani na Éthiopie. C'est pour vous dire que mundele frère mon frère ko sala RRT ba yebi te ba ko fongola Afrique, ce sont aussi des noirs ya Caraïbes ya ba Caraïbes nyonso oyo. Donc nazo musolo antenne mingi matondo mingi vena matondo mingi balandi ya www.radionbs.com. tozali bongo en live le 23 décembre 2011. tozali koyoka bongo mongongo ya mbuta na biso nzambwana waza na kati na biso na studio. tozali bongo lelo vraiment na table ronde. tozali bongo en live siko na moment où tozali ko bato komi 11h52 East Time aux États-Unis. Je crois peut-être na Europe kuna to ko kozala na zap na so na montre wa te otala l'ère Europe. Mais apparemment tu cause à la 20h ou bien 18h à Paris. Contenant un décalage de temps. Alors balandi bozali ko na biso tozali bongo na mbuta na biso nzambwana Joaquin. Oyo penza tozali na ye awa oyo bino bozali ko yoka ndenga zali ko expliquer biso vraiment likambo ndenge nini motona na tunaki ya likambo ya pasi ya baindo oyo mwa partout moindo azali ezaka ka problème. Donc asi ko socialisa biso vraiment solo que likambo ya boyindo ezali likambo ya richesse te. Alors ndeko na biso nzambwana donc c'est que conflit na biso na ba mindele ezana on a rien à voir penza na ba richesse seulement mais ça a tout à voir avec la continuité de la colonisation de l'homme noir par l'homme blanc de toute façon, de façon physique, de façon il y a richesse, de façon morale, de façon politique, économique et spirituelle. Ou bien n'engeni. Bon, il y a des choses. Bisi ya kolanda côté mai ekocholaka. Il faut qu'on reconnaisse et puis avant de continuer, oh ya suka na rappel ko yipso na section auto ko leka entre makametali ba mindele pourquoi ils s'intéressent na ba pays ya ba Jamaïque, ba Haïti, ba Koto et tout ça, et ça ba noir mais ça na richesse peut-être. C'est parce que na banza awa bo comprendre était même Jamaïque on a yokaka. Ba mpungu ba kilsira makama salaka na banza na prena kyango epa na bino et j'ai vérifié que c'est vrai que ba mama kipa vita makamba salaka batu wana bango peka bayana ngambo koto ya ba karibu oyo nyonso tout ça et makamba salaka ti lelo e yebani même aux États-Unis o mutakatoko yebi na New Orleans na États-Unis ba noir baza kuna ya trop makamba salaka eza ndenge moko na makamba bangolais ba congolais ba nigérien ba salaka. Donc c'est apparemment c'est vraiment spirituel donc les ababilo comme eza impossible que nous séparer ba noir ba mindele ba tsala soka na mupiko moko. Mais concernant question suka oyo outi ko loba awa il faut yeba ete makambo ekata maka na butu mundele aya ko se matérialiser na moyi avant aya na moyi ba décision izo maka d'abord na butu ayebaka na moyi azana besoin mutuka ayebaka na moyi azana besoin ko lia ko tambola nzoto ne il faut ezala bien équipé
ba building ba nini tout ça propriété tout le monde na poto azana ont besoin. Mais alors pour comme à niveau de matérialisation physique, il faut d'abord na côté ya spirituel. Parce que Boutou place dans le bien encore une fois ba deso e katamaka. Siko no soko le bien était colonisation en Afrique, to intérêt à mondele en Afrique. Et ça na matériel était wana oza ko sala erreur. Intérêt est d'abord matérialistique, mais intérêt matérialistique et qu'on dit qu'on soit bisicate, ce qui a détruit d'abord côté esprit. Ya kwanza kwa mona ete ba mindele tamba za ko yana Afrique po ba ya ko zwa Congo na data lelo yana makamozole kana na entre Kabila na nani biso to za ko wela kana moyo to mona ete papa tseke yake ko célébrer Kabila yake ko célébrer non na butu bazali ja ko kataka pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour na diviser batu oyo entre autres culture na bango entre autres bango na bango ba yeba na te entre ba tribu na ba tribu ba luba ba swala na ba mongo ba nini tout ça c'est travail d'abord spirituellement ba Rwandais ba ya ba mona ete soki ba tiki boye ba Rwandais congolais ba kozonga na Rwanda ba ya ko déranger. Donc il faut d'abord déranger de côté spirituel une fois que est comme déranger immédiatement na moi Deboza komona ete Rwanda supporte le Congo, les Français, les Belges supportent Kabila boyna boy. Et puis intérêt matérialistique et ko salema. Biso bitumba na biso toza ko échouer na date lelo na Congo. Toza ko travailler tout autour ya physique pour dire que ngana na mbongo na Kabila et là il va me prendre comme ministre, comme gouverneur, il va me payer. Et puis on s'intéresse maintenant de l'argent, on s'intéresse de mituka, on s'intéresse dans ma vie mondaine, mais vie spirituelle en profondeur toza ko contacter. Des places où on a été, même l'église Nabiso, côté de politique, politique, on va garder Boutou qui est misala qui peut contrôler le pays spirituellement, côté na côté physique, et c'est ce qui fait que tous ces bangoy mulunda ce sont des pasteurs, tous ces nani pasteurs ils sont là, on va jouer rôle na bango spirituel ya Boutou. Ya ko veiller na pays bango su bana ka jouer rôle matérialistique ya moi et c'est ce qui fait que na côté ya molimo na ndenge nyos to iko zalela vide na vide richesse moko eza na côté et puis maintenant mundele ye aweli côté ya spiritualité ko déranger biso côté wana et puis tant osia ko na moi carte zo betama facilement. Donc je vous remets l'antenne. Donc intérêt en Afrique est matérialistique mais ba ko iko zo pe matériel te soki ba travail na bo spiritualité na bisoté. Donc c'est ça ma réponse. Matondo mingi balandi ya www.radio-nbs.com. Tous abonnons en live le 23 décembre 2011. Oyo vraiment bozali koyoka ezali bongo mongongo ya papa na biso Joaquin oyo asili bongo kolimbola biso penza ke en tout cas soki biso ne specte aussi ko bango ke soki balongi yo nano na molimo te na mosuni pe bakoka yo kolonga yo te yango moni makamno se bandaka na butu et puis ebima bongo na moi ezali kaka concrétisation bi réalisation ma décision et ezwamaki déjà à l'avance ezali ko la monde moko boye en virtuel ki makamno se salamaki nango déjà à l'avance. Alors sikoyo mbutana biso nzambo na penda eloko nyati wana na ye omona vraiment que en tout cas ozongi penda sikoyo na source pena ya mama na likambo o ezali. Alors na ba documentation to sili kotanga na ba histoire to ezali ba réalité to yebi que l'Égypte ancienne ezalaki ba noir et l'Égypte ancienne ango ya yango zaki première civilisation et na ba civilisation nyoso eleka na o ezo exister lelo aucune civilisation a été aussi dominante et plus puissante que la civilisation égypte. Tu veux ma documentation oyo ba correspondance va ko sala ma ante ba roi mindele na ba explorateur na ba missionnaire baza ba yaka ko na bele na biso limba yambo ba le responsable ba ko sala ke ba tuka bato baza na kita mingi bato baza na richesse mingi bato baza na biloko mingi baliaka bien biloko ko lia ngoko baza na ba documentation ils na ba musée au ba correspondance banda ko sala manda l'époque au bazana ba misé na ba France na ba Angleterre et tout ça ils ont biloko moko facile taki atmoni atangi. Alors el pesinga eloko moko na mikaniza ke vraiment soki ba longi yote na molimo ndenge si koloba na mosuni pe ba kosila kolonga yote yango na politique na biso toza toujours na ba problème parce que tozo ko kolonga te mais sikoyo eloko nini ezozanga baindo ba noir nyonso penza ba ko rappel ko luka ko yeba
banzambe oyo kwa koko na bango ba na ko sambela pe o babiki Egypte zaki grande puissance. Alors ceux qui nous se dépendra na esprit ndengo aussi ko so la biso wana. Alors c'est que ba koko na biso wana Egypte bazaki na quelque sorte en liaison moko boye forte na spiritualité poser pe bango capacité à la puissance. Et puis to yesu na kati ya kwa koko na biso na kati ya Congo. Donc quand je dis Congo, je n'ai pas dit au Congo. Je ne dis pas seulement il y a RDC ou les colonies belges, mais je parle de Congo. Donc bah il y a qui peut que parce que dans quelques places en quelque sorte, parce que toi on était belé, bah qui en quelque sorte na contact na oyo salaki mokili oyo apesa baba mayele oyo ko mundela zo kama na mikana na yeka akuti vraiment akuti un royaume vraiment très fort. Zo comparer on ba royaume na bango. Alors na abondance akutaki c'est en tout cas pena ba bisa ba mbongo ba millions de dollars pour ba ya ko ça ba relation na bango basani ba ambassadeur coûte le premier missionnaire noir azalaki mutautaki na kati ya Rome du Congo. Alors eloko nini ezosanga penza mutu na siku ezali eloko nini penda tokoki kosala ou bien eloko nini ezali kozanga na bayindo po bakende ko découvrir bakoko wana bazalaki kosala nini basalaki politique ndenge nini bana kosambela ndenge nini tikino mutu oyo bengi mundela iko kosa biso aya ezalaki pena ndenge nini tokosala sikoni awa de place oza komona ba biso ba chrétien toyaka ko swanela na bandeko oyo bazali kolanda nzela ya bokoko et puis ngai ta na kotaka na yebisaka pe bandeko na ngai ba chrétien ke no toza obligé to vanda pe toyoka pe bandeko oyo nini yango eza kosala ete bazalaki moko pe kati na biso ba chrétien mais lelo bakomi kondimela mingi ba makambo tali ba bokoko. Est-ce que puissance à Jésus-Christ eza komona te parmi biso ba chrétien po ete bato oyo baba na kokoma na makambo beleke bazana raison? Ma réponse était claire que totiana nous par exemple nkolo Yesu na pembeni nzambe na pembeni croyance nyonso spirituelle na pembeni toyaka d'abord na simple style to culture na biso ya bakoko po to coller un peu makambo tali ya butu ke makambo tali molimo. Vous trouverez que na culture na biso bino besoin avance poto ke ngai que moralité ezalaki sorte éducation moko ezalaki naturelle et obligatoire na ba village nyonso place nyonso chef du village azali il faut alakisa bokasité na ye ya ko préparer bana à partir kaka tangu baza ko respecter nature. Par exemple banyama ya pamba na tana biso okoki kozwa soso te ke ozotokisa mai na yo kuna et puis ozu soso kaka oke ko kotse na kata mai ya moto na tango esali nini eza ko mai eza kotoka ya moto. Tu ne peux pas le faire. Soki osali yango automatiquement yo mutu wana okozala pénalisé na kata famille na kata libota na kata village bakobenda yo na pembeni po ozala questionner likambo ya boye euti wapi pozwa eloko oyo ezali na bomoi eza na makila eza na âme okene ko faire souffrir oyo avant oboma yango olia yango biloko boye y avait des cérémonies ezali ko se passer. Elingelo ba ete soki mwana mutu na mabele ozaja kokola avec bobangi ya nature koyeba ko respecter eloko oyo emonaka pasi immédiatement sans le savoir okomi pe ko respecter nzambe parce que awa nzambe même na Bible alobi yango te j'ai créé l'homme à mon image donc l'homme lui-même me représente mais soko na respect ya mungai ya moninga no mutu te comment tu vas dire que olingaka nani nzambe? Simple loi ya nature kaka oyo na Congo tokomi kozangela yango place oyo mutu aza capable kozwa moninga na ye mutu asali mabe ya ABCD kozwa pe pine batumbiye o batie kolie batie moto baza kozikisa ye quelle que soit infraction asali yo mutu okoki kozwa na moralité ya boyete parce que na pesi bien exemple na bakoko na biso okoki ko masoso kaka zwambe ni kata epika na kumoko nga et puis à monipacité à koufi mais okoki ko boma nyama te na malembe kaza ko sentir peine to passer le respect à nature pona ngai na tabo koko na biso soki to ko reconnaître que ezalaka na degré moko supérieur que niveau auto comme na yango to longola komba Jésus to longola komba nzambe kaka wana ya pamba ekomi ko sala ete mundele a profiter na manque ya ko garder ko sauvegarder culture na biso wana obisumo to bungisa et puis mundele siko akomi ko ya ko dominer sur biso parce que mundele apparemment même un prisonnier ou aza condamné à mort na dernière minute avant ma bomaye aza na droit ya biloko ya kolia biso ba ministre na biso
présidence na biso gouvernement na biso azoko privé même simple mai ya pamba ya mwana amela na Congo na mboka oyo tondi ba mai na ba source na ba angle nyonso ezali ja crime contre la société et mundele azana force moko te ayeko déranger biso te ayeko dominer biso pete mais biso moko to kusumuki na place to kayeko zalela vide etikali bomutu et sili biso et puis to komi ko mona kete mundele ayeko déranger biso l'homme blanc ne nous a pas dérangé c'est nous-mêmes qui nous sommes éloignés loin des lois naturelles. À vous mon frère. Matondo mingi, en tout cas matondo mingi na réponse aux ko pesa biso balandi bozali koyoka bozali ko social pas bosi ko zala. Les deux zali bongo pena le 23 décembre 2011 photos à la sikona bangonga entre 19h dans les États-Unis 12h05. Troza peut-être bangonga entre 18h ou 19h ou même 18h ou 19h, en tout cas je ne sais pas sur thème na ngonga Europe il y a Air de Paris mais tous allez penser en live na www.radionabiso.nbs.com ou tous allez bongo invité na biso spécial papa Zambwana Joaquin ou tous allez bongo penza na mesa tous allez kolobela bongo vraiment allez table ronde tous allez kolobela penza baba makambo nyonso oyo ozali bongo koyoka mbuta na biso Zambwana azali koloba. En tout cas bandeko balandi o bozali kolanda biso na poko ya lelo bozali koyoka pe bozali kolanda. Alors papa na rotuna susu mutuna mosusu yo osile kolanda biso ke en tout cas Kabila wana ndenge ozali obaki na biso ke Kabila wana ndenge ozali to ozali komona ye wana yo aussi au dépasser niveau ya komona ka ye ozali komona bitumba o ezali anti-mundele na moyindo. Alors mutuna nanga ezali boye pona tozo kende penza onzelo muzuma biso tozo kenda mozindo alikamto ba makamu nini olobi na biso penza ki bitumbango ezali na molili olobi na biso ba pasteur wana fallait ba sambelaka bakende kubunda na molili bango bazo bunda kaka na matérialisme yango ezali ko pesa bongo vraiment kokoso na kati. Alors to yebi na kati na bila Afrika na surtout na mboka ya Congo mamuno ezali ko sala mundele ayeli biso oye to bengi bongo asambelaka to yibike mundela asambelaka puye mutayela ki biso Bible na 1480 la biso ko sambela na ndenge oto yebi na mokona lelo na be écriture romaine écriture arabe te chinois te juif te russe te mais la écriture romaine o ba yeko yo biso to yeko kota na ngoto yeko li to bandi ko tanga banini est-ce que ezali te ke biso bango bazali ko bela Yesu malamu biso zali ko bela malamu te obi tozali ko yebi ko bela e bien te obi tozali ko bela nde malamu te. Est-ce que problème ça teta mususu to bosani to ba yeko sa ba yeko sibiso nenga ko belela est-ce que tozo belela Yesu malamu ou tozo belela Yesu mabe yango tozo conséquence à makambo parce que bango pa na bango pour nzete ya manga mukoko soko somi manga na Brazzaville okati Kinshasa o lier manga ozimbu maana oloni na kati ya Brazzaville na kati ya Kinshasa omona ke kobota kaka susu mango yo sombaki kuna o yaki na ngambo pour les mêmes fruits o ezalaki koto yango peke ko makoto so koto ezalaki mbala ezalaki manga ya mabele manzombo tango olona ngompe na Kinshasa na siko zalaka manga mabele manzombo ikoko changer te. Alors mundele pe azo sambela awa atongi asali makabnyos abina bino bota ndenga na sali biso poto yeto zwimbu mawana tokepe kolona kuna mais tozomona kiso simba te. Est-ce que biso to yekoli to copier mabe tozo belela mabe ou tozo bela mabe ou tozo bela ndenge fayi pato belela ezali kamupe nani na kachana parce que ye aloni mbuma kaka wana eboti siko fomi tu na filmer erreur ya parce que mbuma kaka yango erreur za na filmer ou bien erreur za na mabele. Est-ce que erreur ezali na ko belela ou bien erreur ezali na ko yambate erreur za wapi puisque bitumbango fo bi ya molimo fo abunda na bona molili bato ba okende kuna na sela molili na fo belela ka bato parce que mindela bakenda ba belela biso sukota to okende kuna pe photo belela. Alors babela biso kombo ezali moko to photo belela kaka Jésus yango na biso to tshela kota bitumba kombo ka yango wana photo belela ka wana parce que bango ba belela ka wana baba baso biso to belela ka oyo biso to ndiko belela ka wana sikoyo pour la nini biso tozali ko bela tozozwa ndenge mamba zuite et tozobela est-ce que tozobela penza bien est-ce que to copier bien est-ce que ça mauvais copie te tozosala mutuna ezongi pana yo matondo. Merci pour mutuna. D'abord apparemment au collègue on a ba pasteur oyo ba komi associé na politico administrative ya Congo wana nena ko yako sukisala kuna mais à l'entendant to balena no rapidement oyo to lobaka ete sokoza ko lakisa mutu musapi moko yebaka ete 3 misapi ezongeli epa na yo moko elingo lobake ya trop de responsabilité ezana mutu oyo azaka toujours accusant
vivre na libota na ngana bana na ngai. J'ai aussi constaté que mwana oyo ayewela okoya kofunda rapport ya mabe contre ngana ye mingi mwana wana soko contrôler bien ozuta na yo parents comment était yende mutazana faute akoipe ko ya kolela ko babeti ngabu soko za mayete okukanisa ete babeti do naki no kubeta sumwana msume soko sali ba investigation na malembe ko ya komona mwana wana azape na faute. Alors place entre ba mindele na Jésus batu muindo na ko adopter Jésus oyo ba mindele ba yela kibiso ndenge butsaka yango. Il faut bomona ete na makambo oyo tali Congo na échec ya tozako kena yango na koloba ete papa ki atoko yoza na États-Unis merci ke biso toza bana ya diaspora moko atika na simate ndo soki to aboki comme risque ya fait un bon voyage soko za mwana ya matadi kaka wana to ya kisangani nano bima na Congo te je peux bien comprendre mais okomona ete mutuna na kozana ngo na kozela réponse note na ko répondre ngo na yebite soko ke ina zamba na biso pazape na ba Congo na munduki na yo soki okwa koboma ata mboloko moko ekio kepena uzongi na mboloko mais awa na États-Unis na Allemagne ba pays no simbale onga na très bien na simanda kuna abalievre bayaka awa na koiko za kutu nzete te carottes kaka so na boîte ngoto lipa bakoyap na kuzoya ngo na porte na ba ekirei place ngana vandi bayaka ti na kata ndako na ba porte kana hiver. C'est pour vous dire que pourquoi biso tozana bazamba minene mekene ko luka mboloko oza ko mona yete alors que awa ngana ko yeso so na zimutu kana na New York il faut na sala attention na ba place musuba ko tia signal ke ba mboloko bazali awa yo chauffeur ba kotanga ke ba mboloko basai sa ba accident na kota Maryland bazaya trop batu baboma kabango non il se promène comme ça librement et ngalo ba ete mundele déjà à partir de nature kaka ya pamba respect na ye eza komonana na banzete mundele ma place ngala zali kamo ko bauti ko develop baza ko toanga bandako eloko alibosa va bandako eya ba tete ba pelouse banini tout ça pona érosion eza la protéger banzete pona qui impose eza la na moi place amke bana basakana ka ba plage donc tout ceci eza ko funda et je trouve un certain respect ya mundele na nature ya mundele na muninga na mutu oyi na Bible Mokana Jacques elobi ete foi sans acte eza zéro elingelo ba ete ozwa Jésus et pas mundele ozwa Jésus et pas batu mwindo. Il commençons d'abord par des lois naturelles, testons d'abord les lois naturelles dans notre environnement. Ce qui est environnement na biso ba loi naturelle toza ko garder yango te automatiquement Jésus ne peut pas travailler avec vous autres. Voilà pourquoi na répondre que pour mundele na kilti na bango na milieu na bango Jésus akoza komona ba œuvre kitoko et puis le même Jésus na milieu eza ko marcher. C'est parce que même Jésus est contre l'anti-naturel. Donc ce qu'on respecte la nature te Jésus peut akoza la kanayo te na vie na yo. Il n'y a pas de corruption chez Jésus. Pour ngai problème na biso eza Jésus te mais problème c'est nous ne voulons pas aussi respecter Jésus. Tout ce bango imulunda na yebisi bino lokola bakabila amoni bango ke bazana bango pe na respect na Jésus ngo balobelaka te asombi bango akena nkamba to yoki bien na yebi na makamzo ka nkamba te batu naza ko yo pe na ligne kuna mais soki eza ko lekelaka na modèle eza ko lekelaka ya un grand danger aussi pour tous ces papa spirituel ya ko collaboraka na batu oyo elingo ba teke soki yo za na salite na maboko na yo oyo na pembe na nga et puis komi masana nga na zupe salite na yo na zupe solo na yo. Donc le problème qui se passe ici na Congo eza rien à voir na mundele ko yeba Jésus ko leka zio ki mindele bele pe kutu basambela kana bango te mais ko kanisa basambela ka pourquoi parce que les actes ba action na bango ko tambula na bango face à la nature face à moninga na mutu eza ko funda moralité na degré et ko kabiso na tango ya kala bakoko na sesi bazalaka nango bien sûr que ko leka ba mindele oui ezalaka. Voilà pourquoi les choses marchaient. Donc to kama mapenza na makamotali Jésus te lelo mais tout quand même tout se tester devant la nature. Est-ce que nous respectons la nature? Si nous avons respecté la nature, la nature est allée contre nous. Et maintenant, l'homme qui respecte la nature voit le Congo que c'est un bon terrain. Voilà pourquoi nous tenté qu'on a posé un peu de bankolo nango, nous avons payé la valeur nango te et puis comme contre mundele mais dit otiki karo e fongwana otiki klewana mutu akoya démarrer wa kena hein. À vous l'antenne. Matondo mingi penza mbuta na biso bosili koyoka ndenge azali ko expliquer penza
Nous allons les lots pénal le 23 décembre 2011. Nous commençons à 14 minutes l'après-midi. Nous allons vraiment en direct à www.radio-nbs.com.